makambo nde makambo dossier sur dossier bandeko nanga eza ya koinda eza ya kobeba eza ya pasi pe mawa kolala kolamuka na ba dossier kolala kolamuka na makambo kolala kolamuka na ya somo ça va inda ezo inda nango kaka bandeko nanga somo nde somo nzambe na lola nzambe na bomoi oyo lisusu nini mama Olive Lembe Joseph Kabila Kabange bandeko nanga dossier sur dossier affaire sur affaire makambo moto moto makambo somo makambo ya kobanga makambo penza ya kobangisa makambo ya kosala pasi pe mingi na motema. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi sur notre chaîne toujours et encore Étoiline Inès TV. Salut chers boutchos, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers boutchos, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu toye na dossier sur dossier, affaire sur affaire, oyo est concerné penza couple Kabila, les kabilistes. Est-ce que bozali? Ceux qui bozali kana ba commentaire, awa dossier na bino bandeko nanga makambo ezali. Mama Olive Lembe, nzambe na lola. Izaba makambo mosusu ezalaka malamu babetela biso lisolo. Boyo kelango musika ezala neti ndoto te ezana makambo mosusu soki bayebisi bino ke non eza réalité esalaka toujours et encore pasi pe mawa esalaka toujours et encore mokili mawa te. Bandeko nanga lelo awa toye na dossier ya ba makambo ya mabunduki oyo bakangaki na ba dépôt ya mama Olive bambutu deje zotambola ba preuve nyonso ba video nyonso toza nango awa tokolakisa bino bandeko nanga makambo ezali. Avant toya kokota na mozindo ya makambo na biso ya lelo ekozala mwa malamu toya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et kosala biso oyo penza tolobaka na biso. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobile salakate, pe ezamu kie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, elamu pe feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mokulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, na bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, gros solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix. Quand ndenge toye bisarabino bate la santé na yo soki oko bate la santé na yo te
mutu moko te akotikala kobatela santé na yo. Yango eza toujours malamu en tant que mutu. Omoni ke na nzoto na yo ozomi yo ka bien te, benga penza Grave Cœur na lombangu aya kosunga yo. Grave Cœur aza wana azosunga ka bandeko na biso nyonso o baza na problème ya oyo etali makambo ya santé. Bandeko na nga benga soki ozu numéro ya Grave Cœur te, numéro na biso yango wana affiché, okoki atako benga biso tokotia bino en contact direct na Grave Cœur na système pe na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso o ba o célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo le 18 2025 soki obotamaki le 18 avril. En tout cas toye ko souhaiter yo ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o baza na matanga. Tolobaka toujours et encore tango matanga yaka eyebisaka mutu te ke no lelo nazokende pa na bino lobi kuna nazokende pa bakingandi te. Matanga yaka na cadre nango na système nango bandeko nanga yango Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o bakufeli mama bakufeli papa tata mwasi mama kulutu yaya koko o nyonso akufi na vie na yo toye ko présenter ba sincères condoléances na ndenge moko ya malamu pe na ndenge moko ya kitoko. Courage na bandeko na biso nyonso o bazoleka to bazolekisa ba moment moko très difficile. Toyebi ke la plupart des gens bato ebele bandeko nanga tokomaka na ba moment moko okomi tu na mitu na nzambe na sala nini na iba ya nani, pourquoi situation nanga ezokendaka mabe, pourquoi yanga makambo esimbaka te. Oza na posa musala, oza na posa libala, oza na posa ya mabota. Bible yebisaka biso que rien n'est impossible à notre Dieu. Yango bandeko nanga totiela Yesu kaka confiance na biso, elika na biso eza kaka ipai na Yesu. Lelo to lobi makambo situation eko simba, situation eko changer, nzambe na biso aza nzambe oyo azalaka toujours et encore capable. Voilà. Kolala kolamuka to ya komona ba video ezo circuler ya koloba keno bayaki kokanga minduki na ba dépôt ya mama Olive Lembe Kabila. Minduki ya kosakana te beza na ba teni ya ba M23 o ba olataka selon ba rumeur selon makambo o ezo uta batu bakangi biloko na ba dépôt ya mama Olive Lembe Kabila. Ebele ya batuto yebi mama Olive aza mwasi ya Joseph Kabila Kabange. Donc kande boyebi soki lelo oyo balobi ke no minduki na ba dépôt ya mama Olive seke minduki wana eza ya Olive Lembe Kabila na Joseph Kabila Kabange. Sans plus tarder la famille bino moko boyebi mama Étoile Nines TV alingaka na ye ko welis ko zwa tante pona kotiela bino ba matière. En tout cas na préféré nanu na tiela bino vidéo ya dépôt yango boyo kape makambo bazolo bakuna et après tokoya kozonga toza pe na matière sur matière lelo kaka ya mama Olive ebele oyo ezolo ba mape kuna bakombo ekomi kotangama batu oyo il paraît que ba os travailler na couple Kabila ba makambo ezali bandeko nanga tolanda nanu et tokokutana sima pona ko continuer analyse na biso na ndenge moko ya kitoko pe ya malamu. Ok, tozali awa na 9e rue industrielle na bisika oyo tozwami lelo ezalaki problème commissaire provincial atindaki mwa ba conflit moko ezali baya ko déguerpir bato. Alors na déguerpissement wana baya kosala mpona kobimisa bato wana nde baya kokuta ba service ya sécurité baya kokuta ba effet militaire na place wana ezalaki bongo mwa nombre moko makasi yango wana service ya sécurité bazo continuer ko approfondir ba investigation po toyeba eyaki ndenge nini et puis ebandaki kokende pa iwapi nde problème eza ndenge ezalaki 209 ballon eza indice militaire. Ouais, c'est ça. Donc on dit muta koyebisa biso akomandaki yango na but nini et puis destination nango akomande yango abo po ekende wapi. Yango na pesi merci na service ya sécurité na biso
et puis ozomona ka ndenge nzamba azokamba mboko oyo bamakambo esalami na kuku ezobima na poisa ezalaki likambo ya déguerpissement nzamba asali ke toya komona tozomona bango bazosala mosala tozokanisaki bazosala mosala na bango na ndenge elongo bani alors bakondani bainvestigation continue kosalema toyeba mpenza makambo eza ndenge nini po quantité wana eleki ebele tozomona ke bazoteka babalo alors bazoteka mpe na oyo ya bamilitaire wana ekomi makambo mosusu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De retour na bandi ebele ya batu touti kolanda mwa video na biso ya mokuse ya makambo ya babalon oyo tina babalon ya bateni ya bamilitaire eyaki kokutana kuna mituna ezali ebele la famille ebele mituna ezali sikoyo bilamba ya bamilitaire eyaki kosala nini na babalon ya bilamba epi kande boutaki koyoka kuna bilamba ya bamilitaire eza ebele eza penza ebele ezokende wapi bandeko na nga wana eza mituna bamatière ezali avant natiela bino bamakambo mosusu awa ekozala malamu bandeko na nga naya kosensibilize bandeko na biso nyonso chaîne na biso Étoile Nines TV ezalaka chaîne moko commercial oza na besoin ya publicité elekaka na chaîne na biso oza na mwa business osalaka oza na mosala maboko osalaka je m'excuse, ozana besoin ya clientèle à makasi, ozana besoin musala na yo eyebana partout dans le monde. En tout cas, contactez biso tozali tokotie la yo na chaîne na biso ozala na clientèle ya kosakana te wana ezalaka penza musala na biso na ndenge moko pe na système moko ya kitoko mwa bambote na ye moko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi Pitu ya balisi bambote na nga na mama chérie na mama d'amour mama Eugénie Zemanga bambote kanege zalaka na ye moko Franesse NM Franciel NM et pourquoi pas madame Judith Diampovisa la parisienne ya tongo makasi voilà la famille tozotie la bino bamakambo mosusu awa quelques explications ya makambo ndenge ebandaki ndenge ebandaki ndenge ezokende na ndenge ezokita makambo surtout ya babunduki makambo ya masasi oyo bayaki kokuta na ndaku ya mama Olive Lembe Kabila tolanda nanu et puis on se retrouve juste après. Moni mambango bandeko bakangi minduki na ndaku ya mama Olive pusana na ebisao ezalaki mama di mama na yo omoni bomoni mambango bandeko bakangi minduki na ndaku ya mama Olive pusana na ebisao ezalaki ndenge nini yaya boyebi moto oyo mokolo hôpital HJ Jakarta soki Jakarta soki gratana boyebi kaza na ndolo bakangai voilà alors ndenge bazo sambisa ina ba enquête bazo sala sur ye sur tokobenge kaka HJ enquête bazo sala likolo ya HJ na kosamba bazo sambisa disons ko tuna kai ba question wana et pour ça qui ba enquêteur ba koma na ba place nyonso o ezali ba local na ye ba domaine na ye ba place na ye disons et même ki bango la site na ye moko boye place ango il parie ba tekaka ba moto et puis à décharger ka kuna ba conteneur na ye o yutaka na mikili libanda yutaka à l'étranger. Qu'est-ce qu'il retrouverait là-bas bande kunanga kuna bazana système na bango ya filmage batia ba caméra na bango na ba kwenyoso selon bango le batiaka ba caméra batiaka ngo pona ba travailleur ba yi ba te ba dévier et l'autre côté ba fongola pe ba carton suspecté dans mon conteneur ils a décharger soi-disant ba moto mutekota na ba conteneur wana en tout cas mboko yo Congo pardon mboko na esa kabino eza na makambo na ba secret mususu o soki ekomi kobima bato kopanzana service ya douane bosala anini ou bien boza ba complice bino pe na yebaka te la police bozala wapi bande onanga
ndenge ba conteneur wana ezaka dédouanier ndenge ekotaka na mboka ti ekendaka kofungolama na kati ya basiti wana nga na tozala te mais batravailleur baremarkaka ke bakoli ezalaka disons scène 2 mosusu lokola bango bayebiki bazokitisa bapièce détaché ya bamoto ndenge nini bakarton mosusu tofungolaka te totiaka yango à part epuis bayaka kozwa yango bacharge yango lisusu na conteneur mosusu edéplace à partir ya wana ekendaka wapi eloko epousse baservice bakwea na minduki na moko ya bandako ya mama Olive ezali bavideo de surveillance oyo ezalaki na site wana ya mondele oyo Jakarta soki Jakartine batali na bavideo bamoni même scène décharge mais osalama bazokitisa bacarton des cartons bacarton mosusu eki na gauche bacarton mosusu eki na droite oyo kaka ekendaka na droite après barechargeaka yango lisusu na bacamion to na bacontener mosusu ekendaka wapi na kotuna ye kotingama ye sukasuka baye kolandela bake kokuta nano na résidence moko ya Olive Lembe ne place bapièce détaché wana ekendaka kovanda e parti mosusu ekendaka wapi na ndako ya ye moko mondele wana ya HJ na moko ya barésidence na ye ne par là baye comprendre. Souvenez-vous une fois na yebisa bino awa ke bakangaki lisusu minduki na ndako ya Shadari mais attendez ngana lobaka bokonzi babatela yango nayebi te pouvoir oyo bosalaka baje ya mayoto bia lisolo ya kireku na bokonzi famille pouvoir babatelaka boza na bino na pouvoir na maboko on dirait bozoyeba na bino kobatela yango te tuna nanu bakonzi na biso bobanga a certaines personnes na mboka wana non. Maintenant baye ko se rendre compte que ba même sorte ya minduki yango wana pe kaka o bakuti en pièces détachées na résidence ya HJ ya mondele wana indien wana et puis ezali kaka même minduki o déjà ils a rassemblé aussi c'est-à-dire ba reconstituer yango ezongi minduki mobimba ipa ya ye moko mama di mama siko zaka mama di mama ya banani ya ba congolais o bosombela kabinduki po boma mama di mama balobi pe ya bazbakisi pe mama waro yo penza mama waro te mama waro akoza na minduki te mama waro akoki kobomba minduki te mama waro akoki kokota makambo wana te po azali mama ya kimia mama ya boboto mama ya mawa mama ya pe nzoka nde mama waro akota makambo wana dernièrement kamutu moko azali kotuna nga mpona nini bakangaka mama waro te nga alobaki bon peut-être batiki ye parce que nde tolobaka infraction ezalaka individuelle mais mokolo bakozwa ye na faute grave aokende sikoyo yango wana tomona mama waro akende tomona mama waro akende omokama te soki Shadar botika ye mama waro otiki ye bozozwa bato en flagrant délit bozotika bango na normalement parti politique ya Joseph Kabila PPRD il fallait éliminer il fallait boboma yango bokanga yango eyoka na lisusu te parce que mokolo nango ye moko président de la République Fachi Beton alobaki que Joseph Kabila ye moko mokolo AFC M23 tango azalaki nanu pamba azalaki sénateur à vie azalaki couvert d'immunité maintenant là qu'il est reconnu chef ya rebelle c'est-à-dire ba immunité kwe na mai wo ko banda na pe perde na ye bozelaka nini po bokanga yango biloko ya Joseph Kabila eza kosala nini evandi wana na monoko bokangi eza makambo kokangela biso na maloba te bokanga yango officiellement ndenge bobimaka na télévision bozwaka parole officiellement koyebisa biso que bien nyonso ya Corneille Nangaa ezalaki saisi et botiaki yango vente aux enchères yango pe biso tozelaka toyoka communiquer wana te
oyo ke bakanga biloko ya Kabila, bakanga Kashamata, bakanga Kingakati wana ezali dans les zones dites des gens. Il y a gouvernement eza place ni. Hein? Tout ça kana musere biso moko. Hein? Ya boy pe moto moko ya bisanga te, mboka eza na bitumba koloba bongo te. Nalobi. 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 Hein? Bokonzi baba telaka. Des fois, on ne vous comprend pas. Hein? Bon. Hein? Gouvernement. Mineta Costa Mutamba papa. Yope oyaki awa. Papa. Oyaki awa oyaki mbangu. Neba katena ni afrina yo. Neba katena na niatisa yo frein. Okoma mol. Okoma peka kabongo ndiyo po mela mai wana oye komisa kabino du. Kosa Mutamba bando yi. Oso kangi nani? Osi okangi nani? Même na makambo ya mineno tozo yoka tozo mona. Nye. Yo pe quelqu'un t'a ensorcelé? Hein? Papa, Mineta. Peuple atiaki monter malobi cette fois-ci. Quand même. Tozu mutumoka zan esprit vous voulez. Quand même. Mutumoko a une allure mususu ya jeunesse. Na kati ya gouvernement oyo. Le cheval de bataille. Hein? Tozo sonné sur na mato ina bino. Bokonzi baba telango. Tant le peuple a l'accès qui assassine Nabino, mais le peuple est qui bouclier pour protéger ce gouvernement et son chef. Alors, où l'accès que vous êtes des battants, vous êtes là pour protéger la nation quand même. Hey, mama di mama, nayo, bomoni bomoni mambango, bandeko, bakangi minduki, nandaku ya mama olive. Pour ça nana ebisao izalaki ndenge nini, yaya. Pour biso nso tozawana tozomona mahamu nyonso mamo asali pe asalaka lelo yo boki mamba minduki mama abombaka minduki na ndako moto akendaki kotila ye minduki na ndako te bakuti minduki na ndako na ye soki bakangi ye ezala charnema te biso mpe toyana biso tomona présence de l'autorité de l'État Namboka wana bato mosusu bakoki kozala neti bazalaka likolo ya mibeko te ça passe pas biloko neti ya bongo quelque part balobaka respectez-vous faites-vous respecter po bato barespecte bino mama oyo akendaki Goma awa bisika azalaki na Goma wana ezalaki na ngambo ya FRDC akenda otala bawazalendo mais azalaki na ngambo ba M23 oui akenda kopesa bambongo na biloko na ba M23 oui sima nango azongaki ne na capitale oui ba inquiétaki mais là, ce qui te lobby, l'absence de l'autorité de l'État. Bon, c'est les gars, je pense. Bon, côté la bango, je pense. Bon, et c'était que la donne en bas qui a bitumba tiko le babongo, je crois. Bon, le bas. Makambo 5 ans et c'est ba osala. Ceux qui du temps de Kabila. Bangi batia su makolo na bango na Congo te. Bangi balimwa na nature. To ba presse bakinda te. Mais na pouvoir oyo ya 6 ans, ba oya na bango, ba koti na bango comme d'hab et puis c'est tout. Surtout le biki l'État onimbaka. Ba konsu bo sepelate. Il y a des choses qui ont raté. Dernièrement, awa. Kaka ba service na bino. O mindo ki nanda kwa Shadari. Coin ti coin. Asala ba placard na mur. Shadari azala wapi. Il est libre non.
yaonga na tuna bino eza na catégorie mo ya bato oyo bino bobanga biso toyebaka te to ezalaka nini quelque part balobaka faites-vous respecter pour que vous soyez aussi respectés. Batuluka ba Moïse Katumbi. Ba parti politique na bango wana ba ensemble pour la République, c'est ensemble contre la République et koki coexister les soutien na RBC. Non. Yaya, ils ont acharnement, ils ont vérité. Pour Congolais, on a pas ma vérité. Sur le but vérité, mon tour a soutenir à ko sepelate. Même koloya ko ya na vérité alingi bino bondima. Vérité za wana que Moïse Katumbi paye M23. Tant que Moïse Katumbi a qui construit aérodrome na yeso qui ya Mulondwe. Aéroport na aérodrome na Iwana. Ou ekimisa Congo. Ezaki pour quel but? Les longs de Montounion soit comment comprendre qu'Azaki Kosala en cachette na Katia Zamba. Pour ça qui peste moko il nga ko servir na ravitaillement. Ya renfort. Kokotisa banguna, kokotisa minduki, kokotisa biloko amabe na mboka. Pour basala sécession bakata katanga. Bomoni idée yango ebimi na muno ya la donate, la dona lobi yango te, ebimi na muno kanani. Ya porte-parole na ye, ya Olivier Kamitatu. Qui bazana besoin basala un Congo fédéral. Ça dit bakata bozo ba parti yango moni izaki idée ya Moïse Katumbi batuluko ba Katumbi. Heureusement pas kimi la nae. Même ata ya kima bata bongo bazali bat bokotika ba bien na bango ba concession ba parti politique na bango ezala ko exercer li susute. Et puis bozo ba militant na bango bazo tsabino molongi bovandi botala. Vous avez quand même un pouvoir. Si vous avez un pouvoir, vous savez la vous avez le pouvoir tengeni. Vous avez le pouvoir en route. Parti le quoi peut perdre et qui peut exister les sous-soutés. Wana vraiment. Même ça. Il faut que vous ayez quoi Sabino. Fachi tenda ibisa ki batu nyonso na monde yo kaka na Kinshasa te na Congo te na monde que Joseph Kabila est le patron ya AFC M23 c'est que parti politique ya moto bongo eza na mona no inscrit sur la liste des partis politiques eza na en activité eza na wana is actif na ba membre nango au grand complet. Et puis basana bango à l'aise bazoloba au nom de leur autorité morale ndenge balingi puis basa ko essayer ko intimider balobi ba obata mal sote ba osala makambo polele et puis bozo tala bango mais là tout moment on dit bobanga batu mususu franchement ngai na sipotana ngai hypocrisie. So bozo kende bien te tobe bana. Na olu bangwawa. Yeyo bino mo bimisi. Ke minduki na ndako na ye bande ko bakangi minduki na ndako mama Olive. Bakangi minduki. Meto kotala isikani ni bato ba osimba mama Olive. Bo osimba ete to ebiki bo simbete. Boza bino incapable ya kokanga mutuluka mama Olive. Boza incapable ya kokanga mutuluka mama Olive. Boza incapable ya kokanga mutuluka Shadari. Boza incapable ya kokanga bato a 5 boza incapable ya kosila na bato a ECC kosukisa bango. Mais ceux qui ont bakuruna, ceux qui ont peuple, bimisi banzaka. Ngana ibite so bozo comprendre te ba blaga kana mongona te surtout les kamama bele ba sala na ba blagi te batika kutu 1 minute te une fois moto moko azali en connivence avec asa de mèche avec ba rebelle il faut ko kanga yimba la moko
bozaka mona bokangi bozobokola bango na ndolo nde bobokola mwanga chuchu bozelaka un jour chance lo opamba on ne sait jamais soki makambo mpe soki ndeni na libaye bazofungola bafungoli elsilile babimisi mwanga chuchu na comprenaka te quelque part moto nyonso oyo aza mokonzi jamais akolobaki nga na mokonzi na simba ya makila te mokonzi alola kutuna mabele asimba yango nzambe so osakani abomi na bible tomona baboma na orepete ka mokonzi babatela yango ntango peuple aza bouclier papa simba ye makasi sala makambo peuple aosepela nango ntina suka siko soki boyoki bakangi mama Olive. De retour, la famille, nabandi ebele ya batu, touti koyoka, biso nyonso ba explication, ya makambo ndenge ezo kendele, ya makambo ndenge ba dossier ezo kendele bande konanga. En tout cas, ezo salaka pasi pe mawa, makambo ya pasi, makambo ya somo, makambo ya kobangisa bande konanga, kolala kolamukaka ndenge boyebi, na ba dossier oyo, nzambe na lola, nzambe na bomoi. En tout cas, jusqu'à présent, kade boyebi nga na lobaka toujours makambo pour que ton di milango au moins soki ba preuve ezali soki preuve ezate to mitungisa penza makasi te ezalaka bongo makambo o ya mama Olive o bakangi minduki na ndako mama Olive aussi longtemps que nanu ba image ezate en tout cas ekozala te ke non eza makambo solo nazo kote la mama Olive te mais nazo loba kaka réalité ya makambo ndenge ezalaka biso moko touti komona ba image wa pesi biso eza ba teni ya ba militaire et aussi ba lobi te ke non ezalaki na ba ndako mama Olive to ekendaki ndenge nini te mais eza kaka ba biloko ya ezalaki kokende donc ba oyeba direction biloko ezokende te bazoyeba te eza ya nani ezaka pasi pe mawa na communauté na biso yango toye kosenga surtout na chers compatriotes bandeko na biso nyonso ba congolais o bolandaka biso ekozala toujours malamu to continuer toujours et encore kozala njunju makasi tolala pongi te tozala toujours éveillé tozala éveillé soki ata na quartier omoni mwa eloko moko boye bazokotisa eza bien te ekozala malamu kosignaler pour que mabe ebotama te na mboka na biso mabe ebotama te na Congo na biso ekozala toujours et encore malamu mingi eza mwa bongo situation oyo ya bateni ya basoda ya bamilitaire en tout cas eza situation moko tosengi kana leta balandela makambo wana toyeba bateni wana ezokende wapi ezouta wapi ezosalema pe ndenge nini voilà la famille tokomi na mwa suka ya partage na biso kande toyebisaka bino biloko kitoko eumelaka nango te biloko kitoko ekendaka nango mbangu na ndenge moko ya malamu bolimbisi mpona mongongo na nga lelo eza bien te tala kaka epa na biso awa malili nde malili bandi ce qui est normal tokoki kobela bakosukosu tokoki kobela barime eza nango normal donc bo comprendre moi mongongo eza bien te voilà la famille bo permettre nga na yebisa bino bye et à la prochaine.